Bokoto, bokoto, tote tanteke, bokoto, bokoto, bokoto. Bokota, 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 bokota. Bokota, 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 bokota. Bokota, bokoto. Bokoto, natindi bino bokoto. Ozo kota, ozo partager vidéo. Ozo kota, ozo partager vidéo. Po ya mingi ya koloba ezali. Bolimbisi. Mingi ya koloba ezali. Ozo kota, ozo partager vidéo. Alors, batu mingi na moni baza ko mituna ba bi Google mais yo bande ko sala ba vidéo mingi na kati ya voiture. Ndeni okomi na moi espace moko vraiment très naturel, ba nzete, ba fleur. Bon, bomoni awa tozana été voiture moto na okokate. En plus caméra zo chauffé. Fona za libanda. Donc été au nyonso eza vraiment quasi impossible pour na minute au voiture eza moto chaleur makasi na kati. Ya una olinga na za libanda na enclos ya musala hein? Parce que c'est na komina musala. Na gazi réponse na pesi bino eza vraiment clair et net hein? Na kosite na bugi lokuta te posongi na bina laksa bino bokomona ke nazana musala est-ce que musala komona na ate banzete leki naza libanda na okota na porte ya munene kuna bolimbisi. Alors Chilombo azana souci ya ba congolais te. Chilombo azana souci ya ba congolais te. Na kanti bouti komona makambo ya tribunal moko en plein air esalami na Kinshasa pona ko juger ba kidnappeur. Bato basalaka ba enlèvement, bato ba escroquaka bato ba bombaka moto po ba famille bafuta mbongo. Makambo kili. Oyebi politique ya Chilombo ndenga lobaiki akosala bino ba jeune ya Congo ba millionnaire. Il s'est trompé carrément. Il s'est trompé. Azo sala bino nde ba kuluna. Azo rendre bino ba congolais ba kuluna, ba kidnappeur. Mais bino ba kinoa pena bo vivaka te. Bino ba congolais kutu kuna o bozana Congo pena. Le goût du bonheur, boye bien ngote. Le goût de la vie, boye bien ngote. Oh. Mboka wana politique ya mabe et entraîner économie ya mboka na kao. Na kanisi na sela bino déjà le chemin de bien-être des Congolais. Na lobi ke Congo ezali lokola locomotive. Ezali ngunduka na lingala. Lingala pesa ezali na bopikiliki hein. Bozwango na PTT. Congo ezali lokola ngunduka. Soko kengeli ngunduka. Si tu observes bien un train, tu verras qu'il y a une tête. Et derrière cette tête, il y a des wagons ou des taxis. Textuellement, ndenge chemin de bien-être ya ba congolais ezali. La tête du train, c'est la politique du Congo. Premier taxi ou premier wagon, c'est l'économie. Suivi, il y a ba taxi msoso social, religieux, ainsi de suite. Mais le problème on est que train il faut être en marche. Le train doit être en marche. Pour train kende et bana kotambola. Et loko moka mutetambu saka train, c'est sa tête. Mutu ya train de tambu saka train. Et les wagons n'ont pas de moteur
elandaka kaka motu oyo ezobenda yango. Lorsque la tête du train ezwi panne, train mobimba pe evandi na mabele. Lorsque la politique du Congo ne marche pas bien, l'économie du Congo est par terre, les problèmes socio-culturels sont par terre, la religion du Congo par terre, makambo nyonso éducation ya Congo par terre. N'explique Kabino et Lokowana. Alors la politique du Congo est gérée par un certain Tshilombo Tshisekedi, le fils de Tshisekedi wa Mulumba. Azana gestion moko ya bazoba aibi ko gérer un pays te. Azali jouisseur bon bona ba jouisseur. Mobutu était un grand jouisseur, hein? Mais na webi sabino na statistique. Na statistique ya lelo Tshilombo dépasse Mobutu. Mobutu azalaki un grand jouisseur. Mobutu arrivait même à construire une maison dans la forêt na kati ya Kawele, na forêt équatoriale. Avant comme il faut hélicoptère et memayo na mutuka na yo bokoti na mutuka na hélicoptère et memi bino ti na lopango na Kawele. Donc Mobutu est un grand jouisseur. Azaki na jet privé, zaki cornet d'or, ba poignée en or, ba mbeto en or et kangama na Suisse. Mutunyo so yebi yango Mobutu. Mais oya Tshilombo bopesa ngo kombo, pardon bolukela ngo kombo. Ba misukutu bakomo benga ye bandeko mususu bakomo benga ye nani soki elongi ba feti. Et puis soko tele elongi na ye ezaya ba feti. Bandeko mingi bakomo benga ye elongi ba feti. Bongana na pese kombo te, mais nazoluka. Nanu na nyati Tshilombo pseudo te, nazoluka ba pseudo eza na webele. Na wopese baroudeur, na wopese aventurier, wana eza pete. Nazoluka pe na kombo moko ya kafu na nyataye. Bomoni mutoro wa Tshilombo azane wana te pona ko gouverner Congo, pona ko diriger Congo. Aza wana pona ko yiba, ko s'enrichir. Parce que Tshilombo soka zagi pe na kalaka ya makasi aina défi ya kotombo l'économie ya Congo. Ndeko nanga bolinga bomona au bout de 3 mois bani ko mona misala eleka maloba nebele. Au bout de 3 mois Congo ezali potentiellement riche. Congo elingi ozala mboka te o babengisa force ya Africa Community et ya kopesa biso kimi non botika bilo wana ko moi bisika Tshilombo abemi biso na fouteuse na irresponsabilité na ignorance na incompétence. Le voyage, avion, champagne, sky, fête, nyama, pondo, fofo. Na moni image moko batiaki dernièrement ya Tshilombo na kati ya avion azako na basani ya babiloko kolia. Après Facebook à travers média moko privé et lobi ke image wana ezali Photoshop ezali triqué boy na boy. Nasengaki na Facebook ba prouver ngai via ba media wana o basalaki banquête ke ezali image ya lokuta. Si sikona ba pesinga réponse te. Na uto komela lisusu bango ke toza ko zela bino boloba ke ba media spécialisé privé et sali banquête ke photo wana ya Tshilombo na kati avion na ba fofu eza ya lokuta bo pesa biso preuve bo pesa biso authenticité nango originalité nango vraie version nango. Si si go Facebook nana a répondre ngate parce que Facebook azana buso ba moko kokotaka makambo bato ata bakomi na lingala na yebite na États-Unis soki ba comprendre lingala oyo ba kinwa baloba
yango na komelaki na bango nalobi ke boza na système moko ono eza système ya machine na biso eza biso te ngai machine na bino bobuka yango bobwaka gestion ya mabe ememi bakuluna Kabila bandaki yango parce que ezalaki objectif ya barwandais ba rendre la jeunesse congolaise pauvre soki bakomisi bino bapauvre bayebi ke na culture na bino mabe ezalaka nango normal bokwa ko revendiquer te mais banoko mosusu bakomi bakuluna bon mpona kolakisa bino ke bon tozosisa kuluna te tozosisa yango te me tokosaka tozosisa kuluna bakamati congolais ya moluba kasongo kanyama babi boboma mwa 15 kuluna ntango babandi koboma bazoboma bana biso c'est bon abotika bakuluna batiki bakuluna lelo bokomi na bakinaper bakomi obotola bino bamituka bamoto na baroulage na bapolisier mpe bakomi kokanga bamoto baza koteka yango ezaka bakinaper wana te boloba nde malamu na bapolisier tomoni bavideo te soki bayeba tindiki yo babeti yo badindisi yo na terrasse babendi yo moto moto moko akimi nango bango bamati na jipi na bango bakei après baketeka yango $500 bakaboli 100 soki baza 5 na bapolisier mpe bakomoyiba bamoto isifi babendi yo kaka plaque eza na nsima wana bapompe yango couleur mosusu ya sika batie plaque mosusu mikanda moniato ebimi nango esili ekoti na circulation ebandi otambola y compris na bavoiture baobenga baketch soki bayibi yo kaka yango oyebaka bachange plaque esili obosani mwana na yo moko bota ni elongi na ye ni age na ye et nyonso wana ezali dû na mauvaise politique ya mboka. Lorsque la politique d'un État ne marche pas, sachez-le bien que nyonso elandaka ngo na sima ekotambola te, ni l'économie du pays, ni le problème socio-culturel et religieux ekotambola bien te ezali chemin de bien-être ya peuple na kati ya mboka. Et là au monde na koyebisaka bino combien de fois? Hein? Yo zoba ozasoki wapi na Bunia, yo zoba ozasoki na Mbujimai, yo zoba ozasoki na Kananga. Ovandika fati beto, fati zoba. Omoni ko zoba. Alors tano obengo débat intellectuel yo na ngatoba na kosola masolo ya mboka Congo. Omuno kumokanga mokumo beta munoko. Oh yo zagali kukuma. Oh na komika gali kukuma sikoyo. Na débat okomili kukuma. Tango bako chiko moko fati beto muki ishi. Munzaki moko boye. Toza mayele bandeko. Toza la mayele bazoboto la bino pouvoir jeunesse na bino et bazako boma bino en goutte d'eau sans le savoir. Parce que va venir na bino ezana ngona tina te. Bo bozoko la yazo 5 ans asali. Bozaki na ba 25 ans, bo na ba 30 ans. N'est-ce pas? 5 ans o ya sali, bozaki na ba 25 ans. Mais oyebi ke na 5 ans asali okokai pe ko bala obandi ko bota ozape na ndaku na yo ozape na mwa moto to voiture na yo o évoluer pe na business na yo soki mboka alaki bien oyebi yango to oyebi yango te. Et voilà mutu moko a privé bino liberté a botoli bino pouvoir a bebisi jeunesse na bino mais vous ne comprenez rien boza wana ka bozo bina yende mutaza ko pousser bino na mabina ay boko bina tina suka mulongo posoko bino komi na âge moko ya ba 55 56 ans okokaso obina te otala sima boye sima ese bunga otala liboso boye liboso eza perdu na za perdant eza yo parce que yengongo aza wana etanke mokonza za ko lia za ko mela za ko ngola aza ko kende ba mikili ya poto na jet privé l'état aza ko futa misolo yo za ko souffrir ti okomi kuluna okomi kinaper bandego ata zoba asilikaka ata zoba obetaka bambata c'est pas pour rien que bakoko na biso soit disant ba yeba kotanga te mais ba se rebelaki contre les colons belges bongo bino ba jena lelo bobi quand même kotanga na kokoma bo vanda boyete bo ko betaka ba masola lokuta
combien de personnes azo bloqué na Facebook fati bébé pas na bloqué et ça na batum sukuto yo bazali awa na poto azo lakso tara kini nenge komi akenda na Kinshasa te azana na mukanda kuna poto awa te azana na chambre à colocation mais azo postaka ba photo ya Kinshasa o tara Kinshasa nenge komi mais bato bazana Kinshasa kuna balobi ke na Gombe awa na bare de bus nyose koma nango ba toilette ba shege bakoma ko sumba motele makutu na bare de bus yate mais hier azo postaka ba photo moko ba sel na ba Photoshop azo postaka okini kin la belle ngobi la bravo bato wana suki ka ko au moins mikolo auto le gate ba bata magitango ba yuke no ko bando ko bloquer mututu abando ko sala propagande ya Chilombo ba batami babangi babi ah suki Google a bloqué biso to banolanda suba vidéo na été ba batami et loko moka ele ote ko sia ole babimi fatibe 42 personnes na bambio na liloba moko ya salité après na gumbio na bloqué yo twa tango lingo répondre boy a bloqué nga il faut na répondre ye zamba bloqué nga nga bloqué ningwana na niatio na no loko moko bo après na bloqué yo tego so na motemo lingo resala réplique boy trop tard réponse e kendete sina bloqué ki oniembe sina gumbio ngwanza mio na bwa ki okuna ba mbendre na ba Rwandais y compris ba Rwandais ba vanda ba kota ba Kasai ba Katanga baso sala ba commentaire soit disant ba luba mutu basa derrière Chilombo or que des Rwandais bo fungula misu bandeko des Rwandais sont derrière Chilombo parce que ba ebi deal oyo Chilombo sala na Kagame na Kabila eza pour 20 ans titan ba ebi sakabino ke Chilombo 2030 bo comprendre ngote pouvoir ya Chilombo 2030 bo comprendre eloko te bango ba ebi masolo mais azana epete aza bebe e yoma kaka mukolo moko na ndaku na ya okati ya Congo Brazzaville e yoma ya mukolo moko ke population nyonso etali civil résidence na ye akokima aza bebe d'ailleurs aza muta pema na muta makolo asufraga makolo na pema Chilombo bomona wana sufraga pema na makolo aza bebe aza eloko te makelelo wana salaga Chilombo te Chilombo aza noko te Chilombo keto lamukeli esengele direction palais présidentiel akokima ya mukolo moko boyoki pe o aza na Togo o akomi na Maroc ake kufela kuna ndenge bango nyonso bakendaka lembele ambendre nga benga mbendre na benga Chilombo mbendre aza véritable mbendre nyama poso azaki noko lelo to beta lisolo mosusu lokwa lisolo ngo beta mate aza mama na mbendre voilà na yo muto zo kumisa yo zali mbendre à la fois ndoki lokola ye moko aza ndoki koloba ki oza muluba zo kumisa ndeko no muluba il faut za la zoba muluba oyo ayeko boma ndeko na yo muluba yo zo kumisa muluba wana bomi ndeko na yo oza zoba na baluba pe d'ailleurs na biso baluba il y a aussi des semi bantu baluba moko ato tangisi ye 10 millions de fois phrase moko akotikala ko comprendre te ba semi bantu baluba ba melaka lo toko de 8h ti 15h bon muluba bongo so azo kumisa ne Chilombo yozo oza ko se déranger ponani na ndaku na ye azala kaka ne toko moko na kibakulu ya fufu o etikali kaka nzungu ndakala mwa baseli matamba mbangu ebeli bien te akolia fufu ya munene lokola chameau azomela mai na désert tanga obima libanda Chilombo wani mukisi fatibe beton ulobe loko wana pembeni nanga bongisa mashwar na yo gumba yo mbata moko yo logo yo libendo yo na mashwar awa tango cha minu misatu na mabele zoba wanyama alors ça n'existe pas oh possible
Impossible. Fatibe. Faut la nyama. Yo zana toro moko bozana ba via ba pasi. Ozana basi mi balé bana 30. Ozolia kibakulu moko ya fufa masangu na mpuku. Ozo kokumisa mokonzo azo nyokola yo zana via biente. Oza d'abord ignorant oza zoba. Or que mboka so ezaki na malamu de fois assistance sociale ba ko ya ba pesa au moins ba conseil ko bota boyete zo bano pesa na ba famille d'accueil yo tikala na oyo zo musala oyo ba mboka ya malamu na ba Botswana lo wana ba Gaborone na ba Afrique du Sud ko mona mwa ba biloko aninga ba assistance sociale bozaka na necessity bobengani batu nyonso na ba immeuble INSS bokoti o tozo sala ba travaux bokoti ba Rwandais nyonso bakota na ba appartement ya banda kwa INSS banda ko ezali ke ba maison sociale ya l'état Kongola vanda basukuna yo ye fati beton souffrance okomo mona ko normal olobio to peseka ka deuxième mandat et heureusement zo lo ba musika soyi pembe na ko pese deuxième mandat te loko moni bendo nenge ya munene na gumbi yango na mâchoire tango tie minu mitano na mabele olapi ndeni mutawoza la zoba tina niveau wana ndeni mutawoza la zoba tina niveau wana chilombo d'abord alinga bino te so azali na bolingo na bino bolinga ko mona même na misala ya mike na misala mike ata azokoka mingi te mena mike azo lakisa pena bino ke alingi bino alingi pe mboka ne Congo mais loko chilombo alingi na Congo bozwi ya Congo kita ya Congo muteza ko intéressé ye eza bino te akom alobaki akom sabino ba millionnaire akoma millionnaire na famille na yeto akom sabino ba jeune congolais ba millionnaire akom sabino ba kuluna ba kinaper ba zoba ba bini mobini ya zoba ya omona muta otambola na nzela moni bon bar moko bwenzemba fere zo beta muta mukolo 30 ans nzemba fere beta omona pena telemi mama yo ayo yanka komobina tango bato hotele akati mbangu bomoto ezongi abandi kotambola moni nga komisi bino ngaso na obina sege mwa mabende koti soki na obina sege eloko moko munene koti bodutaka Silom Ndoki Nazolo Banabino. Prenez-vous en charge bandeko. Banoko pena baza banoko botelema. Ki vina bino ko continuer à boyete. Mutu moko ako zwabino en otage. Akomisa bino esclave na ye. Ah non, il faut qu'on rebelle. Na ba moyen nyonso. Même na ba moyen rébellion na Kinshasa bosi mamindoki tout est possible pour bozwa liberté na bino. Soki boko sala yango te nzambe akotinda ba angelu ta sala la bino force kuto euti libanda ya EAC eye na Congo meso kokate bongo bozo zelelo ko ni soye la bino prenez-vous en charge zo makambu yo moko individuel ato mona ngona poto muto amoni pena ke na associé na nga muto te nga mona sala lisolo na nga mona bo machilombo na ndenge na nga soki na kokufa na kufa mena longo na ye ngai moko na sala lisolo na nga et puis lisolo zo sala yo moko e ko sana fuiti te po mutami bala ye biango te na longola chilombo na mwasi na ye na mokili kimi ekota na Congo masole changer bo telema boza ba jeunesse na bino eza déjà sacrifié boko bota te boko bala te boko lia te boko mela te boko soma bandaku te boko tambola mituka te boko banomona kaka mituka na nzela ndenge zoleka batu misu bazo tambola nango banda kwa kitoko batu misu bazolala yo kolala kuna te il faut tellement se révolter il faut tellement se rebeller muto ya ena makambo ya mabe il faut ko mema na ndenge ya mabe soko zo mema na ndenge ya boboto bondeko ndeko yondo ko kufa ya kotikala Chilombo Laxi bino déjà combien il est capable ya kosala bino mabe koleka mabe oyo bozozela botelema bosala onyoso bolingi pona liberté na bino ingeta